jusqu'à maintenant na toujours suis système ancien switch za lobby parce que collecteur benga biso déjà pour une affaire bakenda iti na nini baza na réunion baza na réunion kaka annulation oui masolo déjà mais jusqu'à maintenant na prescription biso switch mais donc tout le monde que bato basali clic mo boye ba pour déstabiliser conseil affaire donc bato ba équipe na autocar plus de 60 personnes biso la na citadelle la lobby to la na citadelle la lobby parce que on a des autres de moi salama qui wana plus de 50 personnes ba contact ke ba wario ba ebela biso za ba wario baza bena ba foyer ko ba tinda ki bango ko ba déstabiliser conseil affaire donc mutu atinda ki bango aibe ke so basali des autres lobby nango conseil affaire ebetati mais basali ko peka ko esaba de ko wonde basala ki donc après les autres on est lobby une question que je sais pas comment la chaîne moi va tu va photo va partager bon partout donc après les autres on a bandele conseil pour les gens esalama ki lobby bawa wana ba ki lobby o batinda ki ba oswa disa pa patron mo bazala na ngola awa teka masanga on ataka komba mutu parce que patron mo basala batu mabe donc voilà donc apena biso ba kola pe tout ça ici pour décrire bana basi ba piquer ba crise lelo na ma mise bibi ngai bana basi ba longoli ba succès ba longoli ba kabelo na mitu donc tu vas courir pour la annulation concert dara tu dois dire repos mon toujours ya toujours que mon bondo na bakana biso biso je ma bondo nzela beaucoup na nzela ba concert annulé même si on met to ko chochote bana basi bayaya ba chaîne bazolela surtout bana basi biso ba piquer ba crise balongoli nini babilamba balongoli bakabelo donc journal lelo normalement ndoto mona bandoko ndoto te réalité papa réalité eza ndoto te parce que basacrifice tosali ya koyunga na kosala bacarnaval wana kotambula concert pe komi pré batie pe podium basabamise basali pe babalance ebele basali ntina babalance déjà mais simbika te bandi tokeswa faire na aéroport tozonga bona mobongo na babi concert aya foudier mais quel choc au deuxième choc après liware na Angola makambo oyo niveau ezoyebi te annulation ya concert ya feri na Angola bitumba ebimi kuna ya désordre ya osakana te bangole bango mo mpe bazala toyeba te kimia efe elo nini ebombaka na motema na ye elo ya bomba wana po alobango pardon mpona toza bato faire silence wana aloba koloba nini makambo place ezouta azoyeba te akoloba nini nayebi te eloko nino basala ya mabe to eloko nino ya bomba na motema na ye bakoloba te il faut confesser ata mosu aza na problème moko boye aconfesse donc adévoile wana po biso bakola tozwa kimia aya mama fuidi tomona bawera basala bacarrière na bango bakufi basala bacarrière na bango nayebi te soki bazwaka ta ya kombatre musicien mo boye to kiki mo boye fere bazwaka ta mo ya kombatre musicien mo boye po nayebi te ya fere eleki pardon ya fere eleki donc toyemona ke bato basali clique mo boye baye po badestabilize concert affaire donc bato bayaki mpena
bato na autocar plus de 60 personnes biso olala na citadelle alobi tolala na citadelle alobi parce que mpona badésordre mo esalamaki wana plus de 50 personnes bakotaketake bawario bayebelaki biso eza bawario baza pena bavoye oyo batindaki bango mpo baya badestabilize concert ya fere donc moto atindaki bango ayebeki so basali désordre lobi nango concert ya fere ebeta te me basali yango mpe kako esalami mpe bongo nde basalaki donc après désordre wana elobi une question bojesia bomona bachaine mo batiti bango na bafoto bapartage bango partout donc après désordre wana wana bandele concert mpona désordre esalamaki lobi bawari wana bayaki lobi oyo batindaki bango soit disant mpo ya patron moko bazala na ngola awa tekaka masanga wana ntaka komba motu moko parce que bato na mboko basala bato mabe donc voilà donc apena biso bakola mpe toza desi po degre bana basi bapiki bakrise lelo na mayemise bibi ngai bana basi balongoli basutie balongoli bakabelo na